cinématographique, la liberté. Liberté! Bien voilà, chers amis internet, bonjour, Nabino Batuno Sobovi, dans Orlando Bisso, partout à travers le monde. Tout ça, on a toujours na Chati la Star TV, 40 dans le bar, Chati la Star TV, Chati la Star TV, dans le monde. Dans le monde, quant à moi, de vous saluer, Namoni, Sœur Naran Nancy, Galula Babi, moi, la Pouta Solo, donc, Damaël, l'Africain libre, Nabosante Adolphe Modo, mais c'est 001. Le supérieur, je crois. Quand des balobaka, les autres zawana na masolo, masolo na ebiki ezopesa ba ezopesa ba ndeko na biso pasi pe mawa. Car ndenge ezalaka na ba masolo ndeko moko aki proposer biso kana ye car ndenge na ebisaka bino biso toza pona pesa ba conseil et ba conseil na biso yango wana esalaka keno ba papa na ba maman ba vivre. Ba papa na ba maman ba vivre quand ndenge na lobaka. Lelo naza ba invité na ngai mibale, j'espère que boyebi bango comment na bango déjà boyeboye ba bango pe naza na maman Chati la Star na bosani pété ndeko na ngai ya mobali moko aza artiste et comédien na kombo ya Apollo Noir Papa Ina na profité kopesa bango déjà bonjour quand naza na bango bonjour maman Chati. Bonjour Rite la taille. Oui maman Chati, santé ça va? Ah oui, ça semble aller, par la grâce de Dieu. Toujours pour ton canarite, mais vraiment merci beaucoup. Namoni sous na droite nanga awa nazana artiste Apo Ina, babi Papa Ina bonjour. Bonjour Rit la taille, bonjour bana poto nyonso, bonjour bana kin, bonjour bat nyonso basé éparpillé na monde. Artiste na bino Apo Noir yeyo, o mikolo ba o benga mingi Papa Ina. Donc allez là bino moi trop. Papa ina olela bango moi trop masolo eza mingi na oloba na yo nde papa na opposé ka na ngai po papa pe mutu aki kopose ngai kawana na opposé yo pe mutu liboso ka parce que babi na famille papa ndazalaka chef ya famille yango na obanda na question na biso ya liboso ezali avant na poser papa ina Apollo Noir la question na mekampe kobeta lisolo oyo po bozala bo comprendre tolingi tolobela nini eza na ndeko mobali moko aki kopoze nga kana ye kande tolobaka parce que bazalaka na confiance na nga pe confiance na bino et confiance na biso papa wana abalaki mwasi kaka nde ezalaka asepeli na tantine wana asepeli na yaya se présenter na famille na bango et condition oyo tantine wana apesaki ezalaki kaka ke non avant bango mibale basangisa nzoto po na mesana nanga déjà basi banaka nde balobaka ke avant bango mibale basi bana bisoti basangisa nzoto il faut à honorer le messieurs abosana ki aboyaki te andimaki ba condition bike non problème ezate na ko honorer yo komaki monsieur asali makambo na ye nyonso akomi pembeni non aye a honorer mwasi na ye babalani kwa basali mariage ndenge ezalaka nuit de noces asali pe nuit de noces mais mobali akomprenaki ke bafatigue ya feti nde bazalaki mpe mutu likolo yango wana esalaki ke non mama azala na mwa bolembo ekoleka premier jour deuxième jour papa ekoremarke loko moko ke non mama na mbeto azokoka te donc mama azokomisa ye te boeskizenga na message nanga déjà kolobango donc ndenge papa na mama bande kosibana mama azokoka kobalusa papa te mama azokoka kosala eloko te mama azokoka komata likolo ya papa te esalaki mwa pasi mingi kende eloko wana ezocontinue et papa yaki kopose biso kawana tomeka mpe kolobela ngo aza aposa ba conseil ya bandeko na biso o bazolanda biso e na bandeko na biso o na yambi lelo ba artiste na biso na yambi ba meka mpe kosunga papa na conseil na oyo ezokomela papa yango wana na profitaki na solola nanu liboso na ndeko na biso artiste Apollo Noir Papa Ina papa po
ka ya ndeko na biso ya mobali eloko ekomeli ye eza neti yo mobali moto okenda ekobala mwasi mpo na yo ndeko wana mobali okoki osunga ye na conseil nini parce que awa eza excuse nga awa eza likambo ke non ndeko aza na mposa yebake asala nini. Merci la taille, merci vraiment pour la question na yo. Et puis koyoka lisolo wana vraiment nga personnellement touché ngai et touché ngai puis esali nga pasi. Namoni na relation nyonso ya bolingo et bonga makambu boyoka nango avant bo respecter et puis bo salela. Mobali moi ça peut ça qui est condition que avant to bala na yo il faut to koma to garder non ba position na biso jusqu'à ce que to bala na et puis to voir yo banda ko coucher ensemble. Mobali a tout aussi yango ba yo koma na point wana par rapport à yo comprendre que moi c'est à faible. Moi c'est à faible yé tant que no ko tant que mobali soki ngai na royebi c'est kara ezaki il faut aluka voir mususu il faut luka voir mususu parce que basombisi ntabanasaki parce que na bosolo kuto takuba biloko to sombara bataka délai mo bete mondo sombeloko essaye que non que ça lango essaye osali lango essaye et puis ezanata mo bosanini soki simbi to yozongisa siko ye ti bandimaki ke bakanga eno kitenza mwindu bon pona nga pena na opesa na nga noko foti mingi te lokwa monika ke moi sazo komisa yete azo kokana yete bakabwana bango azwani azwana enani azwana mwasi mususu voilà bakabwana bango babinda ya mayele la africain libre na singalu la motema tosukaka wana donc bakabwana bango ndenge Apôle Noir auti koloba wana eza ndenge ye asepeli que non bakabwana bango po papa aluka mwasi mususu na passé micro et pas maman Chati to ka pe maman Chati à défendre kibo mwasi na para kibo mwasi parce que na yebi atonda na bwanya pe sagesse azara pe na intelligence na ye donc aza mutu moko pe sa biso ba détail o na yebi te ce qui a contredire Apôle Noir ou comment. Merci beaucoup Rick Lataille. Na profiter pe na pesa ba salutation na nga la ba fan nyonso pe ba abonné na nga o balingaka mingi Chati la star o balingaka mingi ko s'abonner na chaîne na biso oyo to sala musala kitoko ndenge basengaka biso to sala musala. Merci beaucoup. Question eza kitoko makasi pe si jango eza vraiment kitoko makasi. Mais pour nanga na ko loba apo az égoïste. Az égoïste makasi komona que bango balingaka ba utiliser biso basi bango balingaka ba consommer biso nanu basi avant donc a consommer autant musupa balane yote moi si wana oui asali mabe po ayebaki musala ya mbetu te to ayebaki ko satisfaire mobali te avant abala mais eza eloko ba apprendre ngo pe mobali o alingi mwasi na ye oko apprendre ye ndenge nini basalaka yango ndenge nini bazalaka na betu ndenge nini bazalambelaka mobali tout ça tout on apprend mais koloba ki ndenge ya lobi ki aboya ye akine changer nzela na ye siko soki esalaki ke mwasi nde akende kokuta ke mobali ayebe loko te donc nga mpe fali na boya na nga libala nakiluka chemin na nga bango mo mpe baza wana bazalaka soki mwasi oyebi mingi na mbetu balobaki no oyebi trop osala mingi oza démodé oza soki nini oza amona clair bango moko pe ozo comprendre nga bali o mwasi oyebi bele babeta bamasi o bango na bango ozo comprendre mais ntango siko mpe mwasi ayebi te lakisa ye yo kolobaki akende mosusu akota baza baégoïste voilà. Vraiment baza égoïste balobi Apôle Noir az égoïste azui par na bango bali maman Chati pe à défendre bana basi papa poza égoïste quand maman Chati alobi soki ezalaki yo na place wana olinga kosala ka ndenge ozwi ba décision mpona ndeko mobali. Merci la taille pour la question na yo nalingi na rebondir moke na o Chati la star auti koloba omoni au mwasi wana sala ki eza déjà escroquerie parce que ami yebaki déjà en avance que yeta na eza bien te ami yebe de ke na nga bien te par rapport ya yo tant musupe alinga ino no kongo pomona ki ana la ou soit azabo ou soit bablo mo bandingi wana ayebaki déjà que tengane na belo na za faible na point haut ce qui na luki ke no ko découvrir ngo sikoyo to komata musu na voix libala te ndo moni ke en avance ye de abando lukela liela no ko ana ba avance moni kutu fo siko ndenge nini
yo mutu na bosolo boye na boboye oboyaki nga ata mosusu mpo ebongaki kunde erno na bali yo te nayeba ngo ti kete mwasi na nga aza faible na boye toluka to améliorer mpo tokende na libala si réellement ezalaki makambo boso noko wana abalaki mwasi na ye ka mpo ayebi bon mwa mwasi onde aboye agelisa nga batin ebele nazela sikoyo ere tokokóma kuna nayeba sikoyo akomi ayebi na ye ya faible soki nga personnellement soki eza ngai na oboya na nga mwasi wana parce que o mwasi asi ye eza escroquerie aluka ye pena escroquer noko soit ye babala ye nanu nde sikoyo mobala yo comprendre ke te momi ona bali yo déjà boye après boyebisanga ni pour les meilleurs pour les pires ndoko na ngai libala eza no ya sika eza no trop tard te bokabwana mpo na nga pena ifo bakabwana bongo badepense na ye nyonso asalaki ana mpo abala mwasi ana ozomona te ke ozwa ye mpe mwa temps epesi epasi badepense na ngai nasalaki nabali mwasi yango bazokoka te wena boye kasi yango moni ti ngai soki naza ye mobali na place akontinue kovanda na mwasi wana awa bando ozongaka na bamakanisi wana mbongo na ngai nadepensaki mutuka yango nasombi ezodemare nango bien te mutuka yango nasombi ezotambola bien te voilà aboya ye moni ngai no akomobenga nao basi nao mituka ozomona egoiste ya bana mibali mpasi eza ozomona mitema mabe na bango place nini eza eleve ye mobali wana oyo azolinga boya mwasi wana mpo ayebi makambo mbetu te ye ndenge aza na mwasi liboso avi na ye eza fi wana adeverge bafi ya bato na banzela asakana na bafi ya bato na banzela pour aller encore plus loin omona mpe ta mosusu abota na fi moko boye quelconque mabala ye te asundola ye ta mosusu fi mare abota ta mosusu de bana na bamama abali bango te baye obala la fille en question. Sexe, pour moi, le sexe, c'est très important parce que sans le sexe, il n'y a pas de maté. Ils ont ignoré à papa et maman, c'est ça qui fait l'homme. Mais ils ont la primordialité à bolingo na biso car ils ont basé car na sexe. Pour moi, ça se cocaté. La qualité moussous ou à trouver qui ont pas naïe ou à bien c'est la mbonne et belé balaye. Ils sont important. Bah tu peux belé le babala basi au baby sexe ma casse mais moi ça c'est impoli, moi ça l'inga famille na oté. Moi si ayebi kolamba te moi si ayebi osala mosala ndako te wana mpenza bapoint insensible oyo mpe mwasi akoyoboyela mobali par rapport ya sexe ozo comprendre tala bodeverge bana bato na banzela bosakana na bango bokushaka na bango n'importe comment bobala ya bango mpe te wana mpenza baconsommation eza mpe baescroquerie oyo alobi yana ya baescroquerie kutu ya makasi oyo bango baescroka banzoto ya bato ngana benga yango escroquerie de corps à corps. Il y a une escroquerie corporelle. Vraiment, maman, j'ai développé on a pas seulement bonne invité pour les noms ceux qui ont répondre dans escroquerie corporelle. Donc ba mi bali ba escroquera na bango biso nde ba nzoto na biso po après na ta mususu obala na engate ez escroquerie. Après les noms papa wana. Non. La star la taille. Oui bini no moni comme chati la star à lobiabi o ba mi bali basalaka eza escroquerie corporelle. Olandi bon sous ce que tu kepe non na voix oyo na piste oyo parce que mobali muto escroquaka moi si parce que sentiment ya partager to sala ngo sentiment za moi si eza ya mobali ya biso mibale et comme randeni sikoyo soki eza escroquerie pourquoi ezalaka ngande ifona lukambongo no yo bala yo ezaka bongo poani c'est que mon ke biso na part na biso eza escroquerie te yenda zo escroquer nga ponga na lukambongo na ya na bala ye na tiena ndako et puis sentiment wana oyo yazolobela to partager lisuna ye. C'est que na part na ba omo yango mo na zongi suke bango nde ba escroquaka biso donc les gens bongo d'accord soki a expliquer biso na ndenge ya expliquer nga parce qu'on a expliqué mino sentiment partagé oui ya lobi balukaka mbongo ba obala biso donc ba bala biso ba koti suzo na ndako biso tokangi maboko non moi ça c'est la comme ça là na skola ko bilamba na repasser yo la lipongi makasi nga na muki 5 na chelo ma ya kusukula na sa lelo ti yo bimi oke musala nga la ke wenze na bongi soto ko mobota bana bongisa bana sukola bana sala musala sala boy zonga boy na ndako kende boy tala musala ménage ndako eza musala grave hein et katara mukongo nyoso to nezo participer kana mbongo ya escroquerie so eza partager ya lo bakeno ya bali moi sate moi na ndako moi sakangi maboko asala loko te yo moko to uti musala olie olambi via ki célibat batu na ba célibataire nde banyoka makai sukola bilamba sala boy nyoso to na tu yo content te et si tu épouses une femme qui travaille qu'elle part aussi au travail. Elle part au travail, elle retourne à la maison pour travailler encore plus loin. Elle est une femme mariée mais travailleuse. Elle travaille d'abord
Et puis quand elle rentre à la maison, elle travaille encore pour ses enfants, pour son mari. C'est une double travail. Oh, mibali basala ngoto mbaso uti musala ya kangi maboko. Abantu ta fufo munene batele na mesa, aozela ngo apo ba servir Yesu na mbeto. Ah, laisse tomber. Vraiment laisse tomber wa bichi c'est besi sa kota makambo Montréal yo moko kakande petit nazo pour la moyen zate. Et apo le noir. Est-ce que papa oki kozala na mo motema malamu te? Na yebi ke akuto aba se belé que occupé ko luka apprendre maman comment est-ce que basala ka makambo na mbeto. Bon, admettons, mobali tam susu aluka à apprendre maman na mbetu ce qui va ça la makambo nini. Et bon, il y a un peu na batu susu, il y a mo kazani no mirti. Tam susu, il y a avec un eka ade. Apprendre moi ça na tam suka ade o ya yebi. Au moins te que na vie na bango mobimba. Bon, ça na bango le roi ba bilo tepo et bon ngarato c'est complété. Ngatam su na ye na 3 yo ye na de na auto comme ata sur 10 5. So ngana yebi na ngaka ade yo yebi no te na opeso ka ade. So ya no peso ka de wana moins te que évolution les atteint mais personnellement so ezangai. So ezaneti ngai na lo beletan ke nga apoboyi. Ni kama boyi so ekomeli ngai. Ngai fona boya ra mo miona. Poneti ba biso boyi admet bon ba biso boyi. Na nga futer na bimisila na ngeza po yo ya. O ede ngai to kota na jes ko ngai na nga de afuter na ma de na ngai. Yo sko na zio liso za 0. Ah mais biso e banoza parler. Bobala sexe. Bon, tobala ka sexe te tobala nanu mutu. Tobala ka sexe te tobala nanu mutu. Mais sexe wana yango nde obolobeli aw eza primordial. Yango nde eza primordial. Ndeni nga siko na rondi magena bala mutu mobo eza ke kuna pena do eza na ofon fon. Sur 10, to anga na do biso mbele to na. Bonjour compétition kwa makambo wana ya. Et ya koteni. Et ya koteni. Yo za jogo parce que mibali nyonso tout qu'on attend parler papa. Tout le ba vérité penda ya bakanja. Bato poto ba yebi mamna lo ba nda ma la fikeli mon papouze. Ayebi de fo mot de paix. Ayebi. Tout le ba bien, connaît des adultes, tout ça déjà mikolo. Au moins ba jeune alelo. Bana ba 80, ba nini, tala ba jogo. Baza ba jogo na côté mbetu. Oh, ya solo. Baza ba jogo. Tango yo lobi koza jogo, obali mwasi oyo ayebi na ete. Apprends-la. Misusu baloba kutu tele ba CD wana ya ba pornographie, tele na kati ya ndaku, bandako lakisa muke. Bongo mibali o bala les femmes vierges qui ne connaissent absolument rien. La fille en question peut-être que ayebi mais mingité. Aza vierge te bon ko so obali mwasi o bino bolinga, mibali balinga bongwa. Na bala mwasi amo seka. Siko so yesu ko akuta na mwasi amo seka, obalete. Tout n'est question wana. Abala mwasi amo seka te. Apo le noir papa ina babi yo soko kuta na mwasi oyo aza vierge c'est que yo orobala ete po ayebi na makambo te. Ah mec so monisco place pinande makambo ebongeli zani ti ba place o. Olobi bien que mutu oyo aza vierge. Moi mutu aza vierge eza mutu o ayebi eloko te. Na bali oza vierge yebi eloko te wana ngasi koyo ne mobali na yo na bali yo na kuto na ete ekibomo seka ndesi ko na koyebi ke non mutu ayebi na eloko te il faut na apprendre na côté jardin d'enfants. Net so de yabo pena so na lingio il faut na ba so na jardin d'enfants na biso moni ba embrassa ka boye oye maternel basala ka boye ti o kende université na yo siko ngade na bali yo déjà bon oza déjà consommé parce que degré pas consommation yango na biso degré pas ya consommation yo ba consommer la yo ngana ebité tam so ozaki na 100 litres tam so pe ba consommer na bango ye ya grave ta mi vandisa na ya yo kuta na siko na yo bokuta ni bino mbale ye parce que kuna ko kama kamte pas zo mutola ki c'était yo o apprendre ye et ça pe loroté te omoni na bosolo nde pena to yo kila ba makam nde bonga ekomelanga no te mende to yo kila makambo nde pena to yo kila makambo boteni nga pena rigueur ma troté nga na oloba parce que na éducateur amas na oloba o to yo kaka na bosolo bayebisaka biso ke mwasi soki alingani na mobali et a découvrir que mobali wana aokoka ko satisfaire yete aboyaka na bopete siko mwasi wana oyo to juste kaneti dossier ya batanti na biso oyo ya balaina ya wana c'est que début na epa boya na noko mobuwe joana liboso atimbelaki e cop c'est que atimbelaki non noko onaza boye azokomisa ngate yango to kaboye na ye yango na yebiso ndaza wana za so azaki car e bandoko ta 100 litres ndaza boye le roi de akomi faible makasi bongo
c'est que derrière consommation na yé et comme on les commentaires kalaté beta 80 donc 80 litres déjà si la tika kana ve zingasko yo tesko yango mona zongi suna escroquerie ta déjà ki mutema be obali sanga mutuka 100 litres yo pesinga ngona kara 20 litres donc c'est que soka tambolika mukena c'est prise d'air maman pardon noko boya la taille apo azamaluba mabe tala ba comparaison ni nazo beta biso ba prise d'air ba ni ba muta te ya mécanique na yebi ngote bongo yemo omoni thermomètre na yebi te mindele bosala ba avion bosala liso ba téléphone ba caméra ba micro ba son ezokota boye bosala so pe thermomètre d'amour ko oye ezala otiango pena mutu na nzoto lokola nde batiaka ya fièvre boye batali température à consommation yo moko okonsoma la vie comme ça, tout en pleine émission, tu dis la tête, au tien en moi peau. Tout l'année, il peut consommer et pas basi. Basi pour y a consommant. Et puis, il peut thermomètre aller dans ça là. Et il va demander et mataka na yo moko to kopeki ça. Thermomètre tika pour avoir consommer ndaza baza consommer international ndaza bongo. Mais tellement mon normal casse ça devant caméra, alors que les femmes sont consommées. Non. Quand on parle du mariage, on voit beaucoup de choses. Dans les mariages, il y a l'avenir, il y a les enfants, il y a toute une vie entière dans le mariage. Qui chérit, c'est autre chose. On peut abandonner facilement à estimer dans notre tiki. Mais le mariage là qu'on parle ici, et ça, union déjà pour ça des familles, baye, bato église baye, boké ba civil, boké ba nini tout ça. Bukata yango kaka boye likolo ya sexe. Non. C'est que mon idée que solo biba katangote pour mobile azantilele ou soit bablo banenyoana. No Congo est-ce que bala ki pena moi sango il faut problème il faut tout le peto yeba. No Congo est-ce que bala ki moi sango si réellement kaka pona bolingo ba vivre ensemble. Parce que déjà on a na apprendre bato moni bolingo ka so comme une condition. Pour mibali balinga ba pour la terre, so ka bolingo de comme na condition soit ngana yo pona il faut boy. Mobali wana koluka se pumuni makasi anayebaka eloko ngo babando bomelanga wana ezaki nini so mwa mobali abatu soki anetaka na bapoto akoti ngunda asali oye il faut asala kapo yo bala yo après ko bala yo sko eloko ngo yo ozeliselanga bambula ngalo ndima te ngapena wana donc escroc et puis na ebité no leka pena chati la star boy ba ya minganga moko mobali wana sko no lobela mumi na ngona bato partout na mokili bato ba ebe relation na biso ba mona pena soki nga na oboya ye na kenga na za tort po a escroquer kinga ye bonga ga ebisanga de ekete ya yo moni car na ngande za be 600 litres na tika na 20 litres nga il faut nandi masko soki eza sire el meza bolingo nandi masko na bala 20 litres wana ya ndimi nga ya tikinga na sa kaka nzeto ba matela ka yango ba kitelaka le wana bala ki opona objectif moko boyi après na atteindre un objectif en côté à quoi bon de continuer c'est qu'il faut na kata et ça clair on a peine donc OK na 4 chemete et ça clair il faut na tika et ça bon vraiment babi il faut ti alobi il faut tika donc batapoto boko tapinga likambo yo appel et ça la moi bien ba remarque ba commentaire et ça la biso bien maman chatine et binde on nous défendre basi na façon nyonso parce que talara biso nde mutoza ba aide semblable na bango malgré ba consommer biso donc ba escroquerie biso donc escroquerie corporelle ndaka ba lobara maman chatine to comme déjà kochité na émission na biso moi mutu nezaki kaka mukie na olobela pona papa wana noko wana o meke un peu ko solola na ye moi mukie na ebike azolanda biso o meke solola na ye moi mukie malgré Apollo Noir et papa ina azo boy ici ça e kaka moi sina na makasi ta muso azaki na bolingo ne makasi mais eloko wana et décevoir ye donc o meke un peu ko consoler moi mukie. Merci beaucoup Rita. Papa, sur l'émission de M. Alelo, je sais que tu aimes ta femme. L'amour, ce n'est pas le sexe. L'amour, c'est quelque chose que Dieu a mis sur terre. Ou à Salibiso d'abord, aimer les uns les autres. D'abord, l'amour propre. Quand on aime quelqu'un, on l'apprend tout. Quand on aime quelqu'un, on l'aide. Quand on aime quelqu'un, on l'amène à comprendre les choses en fait. Muto balingaka babo yaki facilement te eloko nyonso na mokili babomisa yango kaka. Eloko nyonso na mokili batiaka na mesa oluki ba solution luka ba sexologue bazali luka bango ba aider mwasi na yo
sombela ba film pornographique atalaka na ndaku yo mo pesalaka ba pratique ya oyo lingaka parce que biso pe basi tokutana na makambo no kukuta pe mbali moko aza impuissant tolingaka bango tokoyede yo na memi na bakisa bokoko soki esimbi te na memi na mindele so na simbi te na memi na kumukanga na zongi so boye mpoka obonga bopikili kimbo telema pourquoi pas biso pe so toyebi te bosunga biso eza te ke oke olingi na nga na mpaka juma olingelinga baujana andoize bake kuna bake pe so babilengi oye na ndaku okomi yonga nazaka mabe non ntango mosusu eza ke nakutana na bato bakoyede nga te yango wana na sexuellement mwasi na yo aza un peu faible mais mwasi pe soki mobala banda kosenga yo avant mariage il fallait quand même bomeka nde balobaka malgré eza mabe parce que so toke na ndenge ya bible bible elobi libala ezali mwasi na mobali bakende na kifiançai wana bokoyebana nayebi te sikoyo bible yango mpe na bapaster basunga nga na kati ya kifiançai eza permis mpe bonzoto bosalema na kati ya kifiançai nayebi te mpo balobaka kaka fiançai mais l'église bapekisaka biso bosangisa nzoto te bozela ntango bokobala na tout ça mais kosangisa nzoto te wana mpe kozele biso mpe baproblème na libala tala lelo mwa mwasi azobebisa libala na ye mpo na nini bayebaki ye te sexuellement mais kosangisa mpe nzoto yango ezozala mpe mabe na côté négatif parce que mobali soko asa yebi mpe yo ebele tobala te bafille mare na Kinshasa oyo so bosimisi micro baladere bima kaka toza na 95% de filles mères à Kinshasa non mariées. Tu vois un peu ça? Donc pourcentage pe ya ba fille ya ko consommer bango sexuellement ezoleka mingi. Yango ngana kosenga pe na papa na opesa bino ba conseil. Oza mobali moko malamu d'abord parce que ondimi ko vanda na mwasi na yo ondimi ko batela e bongo sans simba ye. C'est pas donné à tout le monde. Donc on respecte qui est. Alors le coup son ndima qui est na ba condition wana sungai. Voilà. Merci beaucoup Sungaye tozongi malobe pa Paul Noir papa ina malgré ozotinda ndeko na biso aboya luka mosusu ozokela tama te ba dépense na ye nyonso asali elobeli eloko te ntango alingaki ndenge azalaki ayo découvrir ye na bafaçon mosusu encourager kaka ke non alukela ye badocteur kandi mama chatia otoloba basexologue bazali rite la taille pas ali mpona baconseil alakisa ye baposition yo mo oyebi kaka mo maloba moke mpona ndeko mwasi mpo mama chati déjà alobeli mpona ndeko mobali ngai mpona ndeko mwasi na oyebisa ye kaka ki basi il faut boluka beaucoup plus bozala sérieuse na vie boyeba nini oyo bozoluka mpe nini oyo boluka bosala parce que dès le départ soki otalisaki noko bafaiblesse na yo bolingai na bino bokei bien mais yo luki omene nanu vi dire mwa mobala bato akembi ti akóma na point moko boye classe nyonso oyo atangaki epuis na suka azwi na ye te bon nakoyebisa yo kaka mwasi luka vraiment oaméliorer mpo luka otia mobali na yo otia ye à l'aise eza te ke naza mwa trop dire epa na yo sauf ke naolinga nga na wana mpena awa naza street naoluka natalisa bato nini oyo basi balukaka basala epa mibali omoni onyokolinga banda wana ye te bon na yo mpe na bali oza vierge te siko na yo kutana na yo bongo yo koboyelanga ndenge nini nga mpe nameka ta mosusu yo boyaki nga nameka ngai ifo na bala moto abandaki liboso wana ye abalaki yo to mo siko kote mabe pena nde kote yo solo mabe eza wana mais naosenga na yo kaka wana aza jo na yo tobongisa mpo bolingo nde ka eleki nyonso ti amour bolingo nde eleki nyonso bolingo eza likolo ya nyonso mais epa basi mosusu bolukaka bozalaka bien na bayaya de ebandeli yebisa mobali badefo na yo parce que motu so alingi yo badefo na yo akokomisa yango bakalite botambola mais yo so ozwi badefo na olobi te nabomba yango juka tokóma libala ekóma pour le meilleur pour les pieds mpona po le noir libala ekokufa vraiment mpona po le noir libala ekokufa mama chati tokunda suka émission na biso mwa quelques salutations na bato balingako na bao balingako te me batalaka yo donc elakisi ke balingaka yo mpo olingaka bango mena nko. Merci beaucoup, big salutations à toi, Gric la taille. Salutations à Paul Noir malgré Aza contre Bisso. Et big salutations encore à ma grande sœur Pop et Nansinga le monté Makijo Simaya. Na mele maman na Amy Winner. Merci à ma maman chérie, maman Césarine Omari depuis les États-Unis. Merci à mon petit frère Alda Chims depuis les États-Unis aussi. Merci à Ndaya Maïle l'Africain Libre, mon partenaire au fils depuis Conventry Moté Maya Force Africaine et maman Sandra, maman Tigrada, ma copine privée personnelle.
Big forte salutation à toi, Monsieur 001 Adolphe Mbodo, l'esprit supérieur. Balobi supérieur na bango tout veut dire balandaka yo quoi. Merci aussi à toi David Olito, Monsieur David Olito depuis France. Mon pur vie nabi ke kalami tezo kitana kata kin château la star azaya ko sepela ma belle sœur badega Schengen depuis Bordeaux balobi kalami pete kin ezo za la tomber ma tata préférée maman Rita Kalema depuis Suisse na Lausanne. Yepe calamité azoya babi vacancier nyonso obolingaka château la star batu bazoya ya pemeni na bino château la star moi parfum château la star moi deo château la star moi chaussure mingi 38 na lataka na ngai donc château la star moi boye et ça la paie bien parce que toza ba fan na bino biso pe tolingaka bino pe bolingaka ba continuer ko s'abonner na chaîne oyo déjà na seso ba moni ba komi abonné ou abonné ba j'aime pe et ça la moi bien merci. Merci beaucoup. On est à apprendre à clôturer l'émission quand on a le bac qui a Apollo Noir. On fait ça moi quelques salutations. On a battu au balinga rayo. On a au balinga côté mais battu à la rayo pour libérer. On a continué l'émission nangai. On a clôturé l'émission nangai. Merci la taille. Nga on a déjà na moni battu aux États-Unis. Na pesimbo te bongo na les boss trésor silulu les banquiers. Balobi les producteurs les plus frais trésor silulu les banquiers depuis les États-Unis. Na moni bongo gelor fambona na pesi ba masa no mbote malgré ba kombo na pesi bongo ba mbote eza pona bango na bandenge ya ba France wana na ye na moni junior nkosi na pesi les boss junior nkosi motema mama lina nkosi ya yo yango wana na pesi bongo kecha kalunda depuis France na pesi yo ba mbote belé na moni Alain Kembela ba sponsor officiel mais on dirait neti kaka Alain Kembela ya yo yango wana na ye na bandinga ya Belgique na moni Arlène pas comme mon ami ya ba depuis ba collège na pesi yo mbote na pesi mbote bongo na Thierry Bozene garçon teti vient na Thierry Bozene garçon teti ayo yangwana ndenga ba circuit wana na moni Yannick Ndia mona bière expérimenté Yannick Ndia na ina ba Londres wana na moni mon boss Gauthier Massasu mes condoléances papa na ebi je suis de cœur avec toi otobungi sa maman mais Apollo Noir na yo yeyo na moni bongo Bego Barbarita malgré mikolo yo sara net ko baki sanga mais na pesi ba mbote belé na France wana lisusu na zongi na bosani de tous les temps de tous les heures ye na bengaka ye mingi Fachi Fachi pena Fatuma Chibalonza depuis France motema ya Aaron Misamu mama na ba Rosine na ba Florette ya yo na peso ba mbote belé pona rochiter Jocelyne Okako de tous les temps de tous les jours BM Benedict Manunga na moni bongo maître Gusha Mukilangano depuis Soudaf maître Gelor Mabokolo ya bino ngwana bana Luanda na lela bino me mikolo nde bosanga neti kaka Fabrice Bozene na peso mbote Gisèle Bokanga depuis Allemagne, Amoni Bongo fils Bokanga depuis Chine, Pano Soleil depuis Luanda, Bana Luanda Nyonso, Bertin Ebio Mama Cessé, Bambote Noé Belé Yangwana, artiste Nabino Apollo Noir, Bos abonné mingi ka na chaîne, ka côté ba comment abonné na Sewana, Bos opena ba news nanga moi trop, na lela bino mingi. Merci. Merci beaucoup aux hommes ba news na trop wanezaki riti la taille ya babi veut dire azolo ba makamba ngo kaka zotika que ezaka na canal la musala donc yango kande na zolo ba mer boza calme boza banga teka ndena lobaki quant à moi de vous saluer na bosante Joski Kikubabi nouveau marié donc kala tete ozi abalifana ba kokolo talaka na ba kokolo na ba kokolo mo yebi pasteur Adrien lele trop ya yo mabanga yango na Christian vous babi Christian vous bata ba retirer mais ba ozongisa yo kaka babi yonde makambo na bosante je reste malheureux quant à moi encore ya robosa na te babi wana so na bosani mabe koti veut dire JCB6 à l'homme donc yayo yangwana tout le monde a ni pour la prochaine nazawana pour na bino bobenga kaka na numéro na ndenge ezalaka donc numéro na ngeza déjà il en a lati donc plus 243 81 740 72 40 plus 243 81 740 72 40. Château la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!